Kishasa mo ba renfort ezalaka esungaka bango na mwana esalaka bango malamu. Moi si ebika ke mobali nanga bolingo nanga azana Luanda un jour na ko rejoindre. Oui et ko sala pe quelque temps boye un bon tonton a bengisi ya Suzana na Kinshasa na mwana na bango moko babotaki ba rejoindre bango na Luanda. La famille bolingo ye kitoko bongo te. Tango siko la sœur a commis na Luanda ayeko découvrir siko ke mobali awa azalaka na mwasi. Mobali asoye na mwasi na ye ayebisi ye boye. Omoni awa na Luanda na vivaka na mwasi moko boye. Aza angolaise. Toza pe deya na mwana moko. Eza ba réalité ona ekokutana ona bamboka oyo. Donc ina ovanda na ye. Na minute onde to sola bwende yo